Bonjour, bonjour, dans la sur la télévision. Je vais vous sur la Lumbashi Kolosi Moto Esaïe Kopela. Bande konangai nini ezo se passer na Katanga. Bande konanga na o Katanga makambo ya kafu kafu yo se passer kuna oyo tomoni le général Edi Kapende azali entre le marteau et le clou. Bande konangai makambo ya kafu kafu baza ya kotomboka na Katanga makambo ebele so batami baza kokanga minduki bazo kanga bato e ba militaire aussi baza kokufa. Tozuba audio ebele oza ko ma côté ya Katanga côté ya Lualaba pe Katanga o tomoni ke ba ndeko na biso oyo na ebité so to ba FC to ki ba 123 oyo baza ko centre ko kota na kati ya Katanga na Kolwezi. Bandeko na ngai makambo ya kafu kafu. Nini s'est passé? Ba Katangé bat fâché. Balobi le général Katangé, le colonel Katangé et le capitaine Katangé et le major Katangé bazana kaksho bakangi bango motif nini et baniti. Alors eloko na epesi pasi epesi mawana ba Katangé même ndeko na biso balobi il y a cela un mois ou 3 semaines ndeko Tchoni Nombi a se retrouvé na Lumbashi pendant 2 semaines à mi-réunion. Bafana ki place moko basolola kotala makambo oyo ya mokonzi ya mboka na bango comment baza ko collaborer par rapport au gouvernement nyonso ba collaborer parce que ba Katangé baza ba guerrier makasi. Alors comme bazalaka toujours na idée ya kosala nini ya ko se retirer pe kosala nini kosala Katanga et au Katanga et comme pays oyo makambo kinkuyo maza azali ko revendiquer bande kwana ba bandi ko fungola sikomiso baye banye ba kosala. Il y a plusieurs personnes au baza ko kota ba kota na butu pe moi na Katanga na pe ba pelisa moto bande kona ngai ekomi bitumba. Il y avait de commando au ba uta okende kala mingi te kuna bande kona ngai o ba kokanga ko bongisa kuna ebele ba kufi. Information oyo tozana ba audio ba to atindi il y a plusieurs militaires ba kufi oyo lelo gouvernement to pas sangwaza ko lobela ngote quand même ba mort eza makasi kobanda Lualaba na Katanga basi se déployer par-ci par-là. Alors force wana eza ko déranger ba imboka ba Katangé pe bikino tozan pour ça to revendiquer to l'accès to mibali to kotika te bato bakota na terre na biso bande ko moto eza kopela chaque jour mais na silence ezali koloba mate. Alors bana mboka obi toza na pays Congo ou bien toza na pays au Katanga oyo ba misa drapeau na bango baza monnaie na bango baza makambo aussi basiba bongisa depuis les siècles oyo depuis l'époque ya Tshombe basengaki. Edi Kapende oyo azako bunda bravo na Edi Kapende oyo azali ko forcer ko telema pe ko refouler ko refaire reculer bande kwana. Alors il y avait d'autre part balobi que non Edi Kapende qui a trahi le président bako bengisa ye bande ko oyo bozomona bande ko bakatangi oyo ba John Nombi ba ebisi ndeko Edi Kapende oko fini ko kota pe na kasho lokola ba musu basi bakoti ko ba kasho yo pe ko fini ko ta kasho. Pourquoi? Parce que oyebi esika otie makolo te bande ko pesi pasi epesi mawa ya koyoka Edi Kapende aza ko travailler mais ba pesi eloko wana et puis komotala mais bravo na Edi Kapende aza déterminé abina Katanga na Katanga na ye jamais mobulu okota boya te poso oye bokozwa oyo ezali mbuma oyo bapesi bango bandeko nanga tozoye batie est-ce que Edi azali à 100% na bandeko na ye bozoma bilili ba réunion esalamaka bakotaka ba réunion basololaka mais makambo oyo siko eza ko se partager. Tout le notaire Katangé, tout l'homme politique Katangé, oyo azali banda to na kati bazali kotala façon o baza okenango. Est-ce que baza ko se retrouver ou ba étouffer bango? Alors les choses on va se demander biso to koloba bango te atanga ba sango mais tozo kande parce que tozo kande baza koloba que bazali abandonné. Voilà des armes au baza Edi Kapende za ko kamba armes
butu pe moi ba arme ezokota na nzela nini ezoyebana te, mais côté ya Lualaba kuna pe makambo ezobima kuna parce que baza pembeni ya Angola toyebi te ezobima côté ya Angola ezobima côté nini. Peuple congolais Lubumbashi actuellement moto eza kopela na se na se bazolinga kokotela bandeko na biso oyo baloba ya Kasai bakotela bango bandeko na biso baloba kati mpe babiki no bibankole oyo banzembo bibankole o bialelo bibankole ebandi koya. Alors nous les Congolais toza mposa nini? Toza mposa tozala kimia to passer moment kimia to me kotala comment toyi kokende na 2028 la constitution ezoko accorder moto aya se mettre face na population pour ba voter à comme président. Mais d'autre part que non, il y a injustice, to éviter injustice ya nini côté nini, pourquoi ba kangi ba colonel ba major ba généraux katange na kati ya prison Makala. Bandeko ba revendication na tozana ba audio oyo baza kosola bango moko. Il y avait des lettres oh bah circuler par-ci par-là que non le peuple katangais, nos frères et sœurs bas à la éveiller parce que tant que toujours le non bah sanctions ça kokoya et pas ya Kabila et bah sanctions qui t'a de gauche à droite est-ce que bah sanctions na eza pour la tanzo toto eza ya pour la tanzo te. Alors information ezali Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ils sont un peu nombreux au Yobazali kotala comment bango avoir katanga na bango pour ba meya kotala comment ça va se passer. Et du capen de l'autre côté azali moko oyo chef de l'État ou azali Antoine Félix Tshisekedi azali pour passer mandat en mandaté qui battait la population na biloko na bango monguna akotate. D'autre part bakarunda aza kobenga ndeko educapen ba ebisi ozali mutu ya kotoyo kolinga te kotrahi mboka na yo to ba ndeko na yo. Alors parlant to ebite et ko passer ndenge nini mais auto za ko informer bino bandeko na ngai moto eza ya kopela. Alors bazana ba rendez-vous na bango ezalaka toujours d'un côté ya cimetière ya route Kasenga, c'est là où batia place na bango bakenda kutana dans la route Kasenga na cimetière ya route Kasenga métropole wana nde côté bakenda kutana basala la réunion na butu pour que bazwa ba décision na bango. Et du même côté wana il y a de là où il y a une dame qui fait de très bon travail. Bonjour Nabalandinho sur radio télévision, bonjour bandeko TikTok. Bonjour Nabatu Balandabiso partout dans le monde entier, bandeko trouver une photo sur la des cambo il y a ba promotion na communauté congolaise. Donc tu es pour la communauté na biso pour na kosa promotion et biloko na yo TKK marchandise na yo oyo nyonso azana posa ya promotion loka biso to sur promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola tozo promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité to promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko to kosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraiter makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa
pour la promotion na ba congolais congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosala yo promotion na. Merci Nandeko Nyonso à partager. Merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na Katia Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso. Merci.